Bizoli nangae, oyetondi motema. Bizoli nangae, mawananga anran. Nasali yo nini, nga nasali yo nini. Nasali yo nini oro poyokoma distant. Ezalaki kala, okoyo talanga. Soki tomonani te, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bah ebi que grand nayo ya nayo ranson abetaki a on a grand Paris Arena. Na bato belé ba se poser des questions. Alobi mabia la actif. Mabia la za moko petit ya wera. Bien sûr. Na début il y a carrière ya weranson te to ba carrière te na début ya maison mère. Mabia la aussi parmi bato yo basala maison mère, il fut aussi il ne savait que na gloire ya weranson wazo kendelelo bien la zalate. Il est mauvais, tu ne le baka. Souk na ba bengi yote. Vous la presse qu'on m'a présenté. Patrick, le Robert Tony Solo Moko. Et la biso. Na premier voyage, oui, à maison mère. Dans sa carrière. Après troisième chose, Oyo. Il y a Adjedjin. Grand chanteur qui est Ozali. Merci. Et Mabialo Lelo. Mona équipe Nabino na Obozala yo Ferregola, ba Celo Scram, ba Bill Clinton, ba ya Jackie Mulopwe et na Lelo. Équipe Ozo mona wana na maison mère. Différence ni no Bosala. Na bien ça vacances papa. Donc tant vieux souffle Katanaki, on va devoir passer vieux souffle. C'était nous vieux souffle Katanaki. Bino bandaki na début souffle Katanaki. Ça yo, quand c'est tant ba mouvement ba kabwani. OK. Ba kabwana kité. Wingi na ba temps kabwani. Fibe akena bato tout. Lelo ba benga équipe oyo bazana wera plus ba benga ba interprète. Est-ce que vous êtes d'accord? Interprète ba sala il faut ba sala ba œuvre. Ouais ba bango. Ni nezo sanga bango équipe ale. Déjà ba via mbisa bango to na ba studio. Aimbisa bango trop et puis via fula bango susu. Ce période de qui kinke sere mene yoka kolela Serge Mabiala. Matsanga na kolela kitinga na motema. Ebimi ebele. Ebongwani ekomi makila. Wana ekoluka liwa ya mwana motororo. Wana ekoluka liwa Erike Kenzo. Wana ekoluka liwa ya bana Grakata. Bituki faya janji kulwa bana chibasu. Oh, chanti revient. Oh, toi bête matarié. Bizoli nangae, oyetondi motema. Bizoli nangae, mawananga anran. Nasali yo nini, nga nasali yo nini. Nasali yo nini oro poyokoma distant. Ezalaki kala, okoyo talanga. Soki tomonani te, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soki tomonani te, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Heureux de vous savoir encore très nombreux devant vos postes de télévision. Content de suivre votre Patrick Massy. Comme vous le constatez, nous sommes dans cet exercice de vous donner la gaieté, de vous donner la joie chez vous. On va essayer aussi d'analyser ensemble avec vous. N'hésitez pas surtout de mettre vos commentaires. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec un artiste très talentueux, bourré de talent. La personne qui aime son art, qui aime la musique et qui aime sa passion. Il s'appelle comme ça, Stanfino Mabiala, comme vous le constatez, à qui on va devoir discuter, parler avec lui, tchatcher ce qu'il faut, analyser comment la musique évolue. Il est avec nous, ensemble, avec Serge Mabiala qui j'ai dit bonsoir. Non. Bonsoir Patrick Massidi, Patrick. Bonne santé. Santé qui toque par la grâce de Dieu. Mon ngongo ezokufate, mon Mabiala. C'est que nous d'abord ezaranini. Est-ce que vous le pour mon ingato? Non. On a connu de tous. Batebele babonaka Mabiala. Place nyo sa yembaka balobi Mabiala banda bo jeunesse neti le la yembaka ndemo. C'est que nous ezaranini. Et tout n'a pas secret na kosi ezaka likabo nzambe kabanda libo nzambe na lera na ngatu na mela na ngatu bon tout n'a pas comme la tout ça veut dire
mais la kalanga pe moi boki. Ouais, c'est qui est normal comme un être humain. L'équipe trop mabe. Ouais. Mais que on est soit oliam kulangu bate, oliam futa mingite. Pour la rappeler trop. Mais nga pena que au régime non. Ça va voix naturelle. Il a venu de Dieu quoi. Venu de Dieu. Voilà. Mabialo, grand chanteur, connu de nous, Batebele, Batalarayo, Batebele, mais Babetibe, Bakalkil, c'est là. On m'a bien engagé aux ala pena moi droit au but, au Kepena droit au but. Na belé à bateau, mon encore à Paris. Et bah ebipe que grand nayo ya nayo en son abete a on a grand Paris Arena. Na Batebele ba s'est posé des questions. Ma bien la actif. Ma bien la zama encore petit à Wera. Bien sûr. Na début il y a carrière, il y a Weranson, tout le carrière, na début à maison mère, ma bien là aussi parmi bateau yo basala maison mère, il fut aussi ni ne savait que la gloire ya Weranson oiseau kendelilo ma bien la zalate. Mais kozala ou pas, mais on a déjà servi, on a déjà tout donné, mais au moni juste au colis, kola na ndenge ki to tikela pe ba ndeko mususu place. OK. Tout la balé qui mususu ba ko pe ba évoluer. OK. Bon nga pe na maison mère, c'est vrai qu'il a parlé na biso. Mais na zapna susu ni ba ki musicien au teki na tout le temps na maison mère. Ba oba zakiwana, c'est vrai. Tout le monde ba jeune frère ba catholique ba inongo bayaki tout que la on paye barinier tout beta les sports ba Percy tour par tour hein ça dit tout coli tout que la baleki mais et comme mon avis on a vu nanga parler comprendre puis nanga ina mona anytime na mona anytime au mon avis na yo mais na batu bilipe hein to causer parce que biso toza ba porter parole ya batu oyo bazana banda ko place ba question na bango ezala ki ba komisela yo te biso tozo temps to komisela yango ba biala balobi bo banda déjà ko répéter awa en compte à maison mère les anciens de maison mère ba banda ko répéter dans l'ensemble batanga non mais les anciens moi j'étais pas là ba benga ki ebo lotin excusez na ka to parole si loba ba benga ki ebo lotin babenga qui soit miel de son na ba guitariste babenga qui Kimbango na Sarah Solo et puis na kini ba invita qui Bill Clinton na Adjani nga babenga ngate pourquoi babenga ma bien la tête kasi babenga ngate peut-être pour mon bon n'importe quoi te ningi baloba ke yi mauvais sona lobaka soki na babengi yote kozala pressé ko ni ma présenter voilà na babenga ngate na ouais koza pressé ko ni ma présent voilà koza présent para biso mabiala na biso to yebia mabiala betaka awa oza moko ya maison mère ou ya chape ba empreinte be na kata maison mère banze muni zale belé ba oui ça la pe succès comment na yo ko benga ote pona yo moko okoko lobani na yo moko d'abord na normal na moni normal les gens ont teko ko benga Emilia yote est-ce que zaki ba sous-estimer travail à billet ya mabiala zaki ya c et convaincre que sous bangote les gens ont bongote et ça qui vi azana ba petit na ye azana okese na eti azana okese na ye ba benga ba masa wana okau ba bolotin ba masa na tout ba kombo ba benga bango okau menga skuna mise okau ti ke bo okau lo ye ayete bo benga yo te ngaza na mise na place te ngaza bina titulaire na poste na ngai Patrick na robeto li solo moko et la biso na premier voyage oui à maison mère biso setinga na musicien oyo akina na premier tuna deux groupes hein voyage ani premier voyage na bino ya intervention rapide na Londres ouais OK tuna deux groupes mais nga musicien premier groupe pour ne présent nga tenga premier groupe premier groupe signifie nini tant bozana maison premier groupe ça c'est équipe de base OK équipe de base nga skuna musicien de base que bon tout le monde au cas où surtout si ça t'était ngam c'est au cas où c'est la raison pour laquelle que tant qu'on a mis ça on a ma jeune frère bayaki ba to ba benga ba répéter mon to ba benga ba ngosuté
ezaki prudence pour na yo ko réussir na présence à bongo te ko zona appel à bongo te te nga so babenganga nango ya pe nga boya te nga ya mais bon babingi na bongo pété bon ça na normal la vie continue hein? La vie continue au tali prestation ya bandeko na yo ebele d'abord to kende et pas na yo moko weranson jugement na yo par rapport scénique côté les mélicénique na ye et beteli na ye côté scénique wana ça je m'appelle aux professionnels oyebi vie na depuis des années jugement na pas na ye bon en tout cas ngai dans la trois choses oh na retena ki OK et puis ça biso yimo vie déjà c'est bon et puis stratégie na chorégraphie zaki toko mais sauf que temps et comment mouké OK mon mam tout mais pressé après deuxième chose ninge bill apesa ki makambu Bill Clinton tinoku dibende bravo Bill Clinton azana beaucoup à nous donner encore dans maison mère na carrière na ye ya soumis maison mère te invité s'il vous plaît ata misa maison mère sous ta quoi azana que c'est Bill Clinton obusani si tozo non il a beaucoup à donner na carrière na ye OK dans sa carrière. Après, troisième chose, Oyo, il y a AJJ. Lui, on a des trains qui ont. Opezolobama, Tile. Non, tu as AJJ boy pour na yo lingolobani. Mais nenge sala que mwana mai akoma bon, comment dire ça nenge akashaki quoi. Là ça m'a bêté. Pour ce sont des choses qui arrivent. Comprendre dans tout. Pour mon chant, ils allaient chant, ils allaient instrument naturel. Vous avez sont fatigué au PCP au comité na bato belé ba mona ki on le négligence à ba travail est-ce que pas na yo pe ozo ki bongo ce que ça négligence à ba travail ni no senga pas jani à sala les sous de mais nga sous na télé c'est mon poteau c'est mon frère na reçoné boité mais et ce sont des choses qui arrivent à tout le monde na ba chanteur essayer de vilangai on comprend qu'il na petit peu on a comité mon qui peut soit vous avez fatigué vous avez ça même le yaka mais na occasion de barena c'est na faut préparer pour na mon jugement na yo aja na préparer penda makasité oza mutu ko lo bape na libongote na zo babongo na ba ke ba bloque comme la jani et comme la mututu ce que zaki yondet na kaona mais so inga so inga ça me dé ba le futur est-ce que ça soni pour na jani bon soni bon soni penate pono bengo soni ajana zolo comment les zolo bama comment les zolo bama omoni ba actualité msu ya la mabe bezo fula pe yo ya malamu pezo fula yo pana nga bon fallait kaka aza pena conscience quoi a préparer pena événement yango pour le coup préparer yango événement tu préparer allez na on a vraiment donc faut préparer pour dommage nataki na ba interview na ina migenima qui sali ya passant le biquet pour na ba qui minute muke yango moni apesa ki o pesa te donc quoi yo mo évoquer elo kango émission à salaki ba propos ya Jani yega ya Weranson yo trouvé qu'on est te menga na tobeki moi ingratitude muke côté nini yo mona ki ingratitude côté ya ke nenga lobaki soki ayebaki ozala boye nenga alinga royati abiki il na mamuna ya za préparer na mars anga la poto OK bon vient yo a penser na yo azulo visa asomilo doc billet pour la reconnaissance faut zalaka sans faut zalaka donc ça dit somme ça le geste wana
Globalement, merci. Merci. Merci, Werason. Vous comprenez? Après tout ce qui s'est passé, ça peut-être c'est ça qui est occasion en a été. Hein, Patrick? Ouais. Fallait se préparer pour la conséquence. Voilà quoi. Voilà, merci Nabandeko Barata Labiso, merci d'avoir bienvenue, merci Nabandeko Nyoso Azalaka, Nabiso ensemble, merci. Et Mbote Nayo Alain Salambi, l'esprit ou l'espiritas. Excusez, excusez pour moi, ma grippe est là. Namboka ngoya poto, ezo kosolisa biso, merci beaucoup. Ma grippe est là, pena moi un peu souvent. Merci na Patrick Bendera, na Claire Boueboué, le sexy boy, le manager et l'influenceur suprême Topesio Mboteatro. Merci na bandeko nyonso bazwaka temps ya ko partager biso. Na ba nyonso bazaka na biso. Oui ba que émission na bino ekoma loyembo, loyemba rapena. Musique ekoma awande. To beti instrument. Malheureusement lelo mabialo instrumentiste na biso azate, mais au moins to ngato to yembisa pena mama biala trop awa. Eza koyemba koloba muke koyemba mo ebele musala no ndebele Serge no Mabiala. Ouais. Grand chanteur qui ozali. Merci. Et Mabiala lelo omona équipe na bino wana obozala yo Ferregola, ba Celo Scram, ba Bill Clinton, ba ya Jackie Mulopwe et na lelo équipe ozo mona wana na maison mère. Différence ni no osala na yango. Différence makansi papa. Nino Nino relaxa biso prof Nino relaxa biso par rapport baloba oui baloba autre état autre mers mais na yo moko so il faut comparer préférence ne zala ya parce que nous ba combattant de Moyen-Orient biso tout bunda bitumba 40-45 c'est nous qui était venu intervenir rapidement et on va bien biso intervention rapide Hollandi donc tant vieux souffle katanaki vieux souffle, c'était nous. Biso vieux souffle katanaki. Bino bandaki na début. Souffle katanaki. Sayo, kasi tango ba mouvement ba kabwani. OK. Tango ba kabwana kité, wingi na bango tango kabwani. Jibe akina bato tout. Jibe akina bato tout. Mouvement mobimba akina bato tout. Bango batikali Wera, Didier Masela, Adolphe Dominguez, Christian Mabanga, Ali Mbonda, na fait Richard de Poule. OK. Bakoli se bazate, bakobalite bayate, ba chanter soufo. Voilà la recrutement. Biso na mabsto yi. Tellement VP ayi muta oreille. Ça qui bon choix à recruter biso. Non, rien à voir. Bon bah on peut pas ça on a pas bien. Mais équipe ya biso non. On a combattant des moyens. Na lelo ba benga équipe oyo bazana wera plus ba benga ba interprète. Est-ce que vous êtes d'accord non? Ben interprète ba sala il faut ba sala ba œuvre. Ouais ba bango. Ni nezo sanga bango équipe lelo. Déjà ba via mbisa bango to na ba studio. Mbisa bango trop et puis via fula bango susu. Ce période monsieur qui king que sert mené yoka kolela Serge Mabiala. Matsanga na kolela kitinga na motema ebimi ebele ebongwani ekomi makila wana ekoluka liwa ya mwana motororo wana ekoluka liwa Erike Kenzo wana ekoluka liwa ya bana Grakata pituki kwa ya janjikulwa bana chibasu oh chanti revient oh, très bête matarié. Je comprends. Na yo lelo zomo na wera zo fula bango to bango mo ba pesa occasion te ke fo ba fula. Vieux fo fula bango, et puis bango mo pe ba fula ma. Ba les gars trop na ba télé, ba mi lobelaka, ba ba bango. Et puis ba kota na ba ville. Ils ont même système théo pour travailler dans le where en son a changé where en son a mais il y a un artiste petit il y a un artiste il faut créer bon c'est vrai que mon clip est sous la terre bon on est belé même la mikilia wa
même pina bankini. Vous comprenez? Mais yo mo pe musicien faut misalaka. Comment ni wera bongo ayo la biso deuxième salle ING Arena. Ouais. Pona yo. Ozo mona ngondeke. Mais pona nga ezaka bien osala musala na ye. Asa boulot na ye. Ba ebele balobi wera son grand Paris aki curiosité batu ba mona ye, ba yoka ye. Est-ce que I Arena wana batu balobi lisusu kaka wana? Est-ce que wera son autondisa yango? Est-ce que wera son wana opesa? Assurance nini yozo pesa na bae o nyoso bazana deux assurance c'est la bonne musique, frère. La bonne musique. Vous avez la musique bien. Abi stratégie ndoule. Nga je me suis tout na ma campagne et suivi à reconnaître sur le solo betela nga petit nga Serge. Nga na abi stratégie ndoule. Abi stratégie ndoule ya moke pona e. Ninga ebisanga. Bon. Vera le grand prêtre et à misena na plein. Yo Simba. Voilà. Gorasson Simba, Auton Sango, merci na bande konyo so bakota la biso. On est là avec Serge Mabiala, on va devoir discuter tout, mais un peu tout discuter tout naïe na kala naïe pour parce que to comme en 2025 to soit moi kala to solo la nyoso Serge Mabiala nzembo na yo boyemba na faire rigola. Où en sommes-nous? Est-ce que vous espérez toujours que ça la clip to clip ango zapana? Mais clip on zapana parce que kolo clip il pas kolo nzembo petit kolo nzembo azena boule tout ça la clip. Bon après on se va l'art na ngate on ça la clip. Nzembo za nango bien. Tu veux le ba faire mtasala ba croque à jambe pour ça la ngote confirmer les bateaux ba kotala. Ngai sur ça la clip on ça na clip. Mais na linga mu kolo nzembo abimisa mo tete. OK. Abimisa mo tete. Tout ça la clip. Clip ya kitoko. Clip professionnel. Vous comprendre? Il y avait aussi des petits couacs entre Ferina et Genoana. Il faut dire ma tété. Est-ce que c'est là qui est l'artiste? Jeanne Olobiona. Artiste Ferré na Freddy. Nzembo zaki yo nemto salaki shwa. Yo mto ponaki. Na kolo nzembo. Mto oyembela. Miss on a payé absenga qui non ya tout ça nzembo na Ferré. Ferré bon. Mba nyoka. Bon. Nazananga. Ngapse imona mai tout ça la clip même sans Ferré. Tout ça la clip. Ote bon. Ngai oya vite fait na ça la clip. Na ça la clip mais le ça dynastie. Pour ça la clip n'est bien. Na yo moko dynastie ndongo monela ngo dynastie Simba. Batebeli ba jija bino ba oboya ko accompagner faire rigola na projet wana. Ba bino moko bozala très négligent na banzembo bino bosala. Bosalela ngo promotion te. Nini bano sanga bino bona osalela banzembo bino boche. Net nzembo nanga. Tala yo kati nzembo isala promotion. Nzembo so ya kitoko. Atusela promotion ba yo. OK. Nzembo pe yango mo isala promotion. Mon nzembo yango moko isala ka promotion papa. Nzembo nanga sotani na YouTube bientôt 1 million de vues. Mais ça na clip te. Et ça na clip te. Ils ont fou la makana mon pépé à faire rigola wana ya bagolo. Papa, ils nzembo za bien. Nzembo eza bo tizanga mo na nzembo na album wana. Tala banzembo songo ba vie nango. Tu veux te bonner pe assez le so magistrat pesa pe et tout ça l'ampleur nango zo ko s'appelle 1 million déjà félicitations na EP fait le scrap. Moi je parle de moi. Je parle pas des autres. Je parle de moi. Donc, nzembo nanga sans clip, bat bandingi yango, bat super nango, ki lelo ezobetama. Comprendre? Sauf que na boya comme ça mbongo, na sala clip wana. Parce que les nzembo clip wana, nzembo wana, ça na Patrick Meka ombre jaune. Bonsoir na. Nzembo wana ezana ebimi na dynastie. Dynastie ezali album oyo. Fallait ça la clip nzembo tout. OK. Ça limité et puis na epsi kolo nzembo misa mo tété tout ça la clip abukani na asarani de wana. Voilà. Serge Mabiala, ba question ça tellement belé, to mettre un peu tout solo la no presque tout pour tous en 2025. Photo solo la no tout. Voilà, bien habillé Patrick Meka, ombre jaune toujours à Balenciaga et à Balmain babi mode temps etenga magi mo muke mode kigota Balmain les hommes na collection mité mezalaki
et l'autre Tcheli Bango ba or na pembe na ba revers Patrick Meka défenseur ya Paris identité salongo bien donc mon akola bien Lemba salongo Patrick Meka je te dis bonsoir Serge Mabiala tozonga na yo nini ezangaka ke clip ya Ouragan pardon elongine monana mais wana mkolongo na faire pour tout na faire et to retourna pena yo parce que ezaki projet voix ezalaki ya yo nga na yembaki mais tamba consulter ngate tamba contacter ngate no yebandeni est-ce que ezalaki temps non est-ce que ezalaki babengaki yo ozwaki contre temps ozwaki ata appel yoka mkolongo na faire tout na faire mais tozwi babi l'occasion fait les larons to sauter des pieds joints to solo la babenganga te et puis en plus avec nga moko te na yembaki na nzembo wana vie malaja yembaki ani na clip te nga na yembaki na ina clip te ba misa so ba ina clip te donc est-ce que la dynastie 12 continue non na rolo ba ma 12 parce que album on za ngati za faire so bilongi na bino so mona ngate rolo ba benga a décidé na loko tu ya osala o lingo sala ez album na ye voilà on a yo kontango 12 te ya 12 te pour so ya 12 ne abenga tout ba nzembo te mwana mai azaki quand même reconnaissant tundi marapeti reconnaissance wana Serge Mabiala félicitations parce que to lo baza loyal quand même ozo ndima mwana mai na bino nemta chao poa acha bino pe poa tana poa oleka mwana atkele gidiba acha bino poa tana poa masa yango bloko le grand problème yango tana poa frère Ochana poa côté nini tout na poa frère au faire rigole ça fait rigole Mabiala quand même papa ngana na Mabiala ti obo seni ko yemi Mabiala Patrick voilà c'est Patrick Meka Mbote Patrick Meka voilà raison na bande connaisse wata la biso Serge Mabiala toujours avancer la biso lentement et sûrement lelo Serge Mabiala ça on a Paris projet nini ya Mabiala oya sali déjà kata Paris oyo nze munina bimisi après dynastie na bango bomoni nga naza na YouTube nanga ponga ba peletanga na YouTube ya faux 10 o bato basala ya faux bato ya mokili bataka kuma Serge Mabiala po bataka baboko na bango ba peletanga ya faux 10 11e sikoyo masa moko asalelanga ngo ye to travail na ye aza producteur nanga ya manti ya pro qui je salaire passant acha comment Serge Mabiala prêtre bon ami bengi prêtre te abi ache bongo po et différencier na ba faux compte wana OK so ko beti Serge Mabiala prêtre ngona biko tout na bimisaka tout na bimisaka ba acoustique ona nema bazimebele après dynastie après non après tu n'as après dynastie après dynastie on a manzi mo ouais na manzi mo et puis bientôt dans une mapé hommage à Viking dans la 4 chansons il y avait King Kesser na mi balé asika sina yemba bientôt tout ça va clip nango Serge Mabiala batebele ba ebi Mabiala na bango na maison mère abanda ko pesa lignée pe ntona yemba pesa pe moi squelette ya chanson. Pourquoi na ba acoustique na ebele olingo ko interpréter liboso Kester Kewera? Qu'est-ce qui se passe dans Kachwa? Nino monaka ya danger pas Kester Kewera za nango te to nino monaka ya mabe ya évolution pas Kester alors que mutafula au plus ses awera. Mais bon donc dans la identité na ya Vekes aza avait Mogo Alexandela et puis ngai ne bandela carrière nanga nalanda ba viona ba Vekes ba Vewera ba Dindo ba Jenga ba Bozi ba Blaise Boula ba de fait ba tout bemba bien la deuxiémiste et tout tous les deuxiémistes ba Pepe Calé donc en fait oh tu es bien nalanda eza nango te ke na différencier mais na kosi na yembi ntano yembi Vekes na interpréter Wera peti olanda nango te nemba nziba blandine ti nemba nziba blandine
Na manzembo ya nzembo Blandine eza ya wera te nengo yo lobela biso na ba télévision oloba ke Blandine ezala ya yo eza polémique te réalité muto bimisela biso eza yo moko oloba yango na émission na moko pe oloba ngo ke nzembo Blandine wana ezala ya yo donc oyema nzembo no moko ya wera te papa nzembo Blandine ibima na kumba wera ya nzembo wera OK to évoluer eza bambre mata yo mo muto oloba ngo na émission yangai émission nanga apo balancer moi rocha moi extrait wana si rocha masa to évoluer pona ni bulwa polémique to évoluer ngana waye bango ndeni to bono saba nzembo na wera ngana salaki na interpréter wera à part wana na acoustique wera pas jonga to beta musique tout ya wingete to beta na bisongo ça non prompteur voilà. Il s'appelle Serge Mabiala, Todo Kitanabiso, moi Suka, voilà, na Suka émission Nabiso, merci na Blaise Mobobo, Topesio Mbo Théâtre, bienvenue dans la réalisation, na ebité zolo bela biso ni langage ezani na comprendre te, Patrick Mega logo ngonde zo salanga moi bien, surtout Balmen wana zo salanga bien, Serge Mabiala Todo comme na biso moi Suka, tomoni batebele hein, balobele biso wa bengi biso awa kati kaka émission ngo balobi masidi tolingana to salisana ezalaka mwa makambo ebele na kati wana tolingana to salisana ezalaki babaki falite ezalaki ba problème awa ekezongi bokele biso faire gola po aza na bagolo na ebele est-ce que kolingana to salisa ngo na bino na wengango est-ce que sili nango déjà na kolingana to salisala na o nyonso ezoleka na internet ou bien kolingana to salisa les ans ka sloka mais biso na kolingana tout ça na période na biso zali parce que le bango biso winga na biso ya bela winga de famille OK tout la bambati tota na ba palin tout usa ba momis esika moko famille oya biso na ba winga ya ba JDT ba bindombe ya bemelia Serbiala Lacoste Ferré ba japonais ba Celeo ba Bill ba Kakol ba Limbonda na buseni sumuto Kapaya Flamme Kapaya wengine bisuana yaki esprit de famille pepe na bomoko Alimbonda doyen na kubusana ete on na wenge na donki ba combattant de Moyen-Orient héritier to yaki après mais azalaki maître supérieur qui maître supérieur après biso papa maître supérieur sika Mabiala azali sika Ferré azali sika Bill Clinton toto ya tembe wana après tant tout bon mouvement il y a comme un esprit on peut s'esprit on a esprit va tembe biso to pesi yango pesi na biso to cadrer ye mikili o to na ye mikili mikili ya la keleleti mikili ya la kelele premier mikili na ye aye ba preuve le gars belé ndeni succès zaki ya santé sa koyemba na succès na boité imposa yo zala wana liboso na bien sûr mais jeune frère qui après to yamba qui mais c'est nous on va na parler nani avant na liboso na parler Celeo après tant on a parlé Celeo comme pendant na parler Ferré to linga qui petit na biso il est en lobby biso boy interpeller nga pena tuno keso to mona ba guerre ezo salama lelo mona bureau na ye koto peso beta ba balle koto toi tu te dis quoi bureau na ye beta balle koto ni kota Ferré beti balle wana mabe kota Ferré pe beti balle côté tu te dis quoi pour nga ezali marque ya manque ya ko za la reconnaissant et puis reconnaissance pas nani envers nani bango ibale baibaki Ferré a respecter l'équipe ne peut a respecter Ferré omoni Patrick soki mutu oyo azakana nga afingi yo ekinga na réagir te donc c'est que ngam na tindi vous comprenez soki za bongo pekisa mbala moko aya nde botika makambo bubu mamoto
Est-ce que ça na kati ya formation besoin dans la samba ba guerre wana? Biso ba ngone ya raté. Pour makambo ndete bima kaka na wenge. Bana wenge ba wenge ya lobi awa. Biso tutama mbona te. Yo tinga ba question yo bana tinga ba question na fingi mutu. Est-ce que la déniquer mutu? Non. Koboya nde. Eza identité wenge. Est-ce que ngana oboya batwa? Tango tuna na kumisa batuti. Na reconnaître ba effort ya mutu na mutu wa sala. OK. Oui, monsieur, il y a un jalousie kaka. Je veux apprendre au boya. Non, on dit maman, on dit maman. Le boya on est comme qui monte mon abbé. Parce que tout on dit ma tout une question moi. Vas-y. Ma bien la na faire na leki. Ah. Mais il y a des personnes différentes. Il y a des personnes il y a des personnes différentes, frère. Ma bien la. Na kilelo. Au comparé ba onde. Na kilelo. Au comparé ba onde. Yo le bon dimara ba tout. C'est ngana incomparable. On compare pas les incomparables. Ngaza incomparable. Ngaba compara ngati. Nige kondimi za mapasi na wenge. Oh mais na bien. Kondimi za pasi na wenge. To tongo bo. Na bi na yo papa. To sola. To shite na biso to kona sona suka mission ba bialo. To sola. Ouais, solo na yo. Soloté. Na ki matin. Patrick, to causer. Personne est irremplaçable. Voilà. Donc Nzambe azali artiste moko parfait. Ouais. Asala ka mutu batun balé ata ba passa ba ko na raté. D'accord. Donc dans la identité na on les a identité naturelle mais surtout le but zonga sur le plan palpable physique succès tout ça là on voit que c'est ça là ko yambaka ndeza kondima ka ndeza problème kondima na critère il y a succès il y a critère il y a makambo na critère. Voilà, merci d'avoir nous battu sur ma bialo. C'est simple. Question d'aki simple. Question d'aki simple à wenge. Nena créa wenge. Esprit zakawera to jibe. Esprit ya wenge zakawera to jibe. To bana nkoiti. Esprit ya wenge ngana ta esprit ya wenge zakawera to jibe. Mwana nkoyi azankoi. Quelque chose de simple. Azali nkoi. Tondibi. Esprit ya wenge zakawera to jibe. L'esprit wenge. Bangode. Attends pour la bangode bima problème. Merci na ndeko à télévision. Merci na Patrick Emeka la lingo zalaki la biso bien la bien na la balancer ke balmeno voilà quoi. Merci na bandeko nso batala biso mabialo to comme na suka émission na biso message na bandeko balandaka yo et puis na bato balingaka Serge Mabiala. Ba bien zolokable voix toujours. Merci. Jamais. So preuve car oyembeli bango mwande bango ale. Ulelika ya okei mobembo yotikinga na ndako na yebi okozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nakini lobi pe na mpoto yokokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kantangwa mabe ebebi santima nakoma malheureuse Wili bolingo soki bakotindaka na poste na tindela yo na mosike pa yo zali weba te na motema nanga ekoma nangwa amertime po totikali na mosika Wili kuna epai yo zali nakobanga noki na ya kozanga yo bonga na lukaka tobotata mwana oya zala souvenir ya bolingwanga na yo. Mabialo, monique, osomona koza nzulukable. Merci. Et en plus de cela, osoko la voix soko makitoko ça fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Mabialo, message na bandeko batali au caméra nango ya. Bon, message zara qui est vraiment bolingo ezala vraiment entre nous les Congolais. Bolingo ezala et puis bolingo ezala quoi. Moni nzambe yesu mwana nzambe atekeleso bolingo po sokolingi moninga na yo kofinga ete kotonga ete kosala osale mabete bolingo kaka et puis na kopesa mbote on va dédicace to comme na sopena na suka mbote na Didi Ndaya Ilunga Didi Ndaya Ilunga PDG yo yango wana mbote to na Brice Mpangi
Thibaut Apula de Londres, venanga Simon Bongo, Nicodème Zola, na Pessimbote na J.R. Desit Masera, ya Marcela Arosson, na Pessimbote na Patrick Meka, Ombre Jaune, na Pessimbote na Cyril Kina, Mote ya Trou, Trésor Ngando, Mote ya Mingi, Mote Tro, Bambote, Awili Likai, les États-Unis d'Amérique. Na Pessimbote, na Bébé Mbimba, Matera Kaili, Matera Kilian, Tala personne même en Tala personne en beaucoup t'as la parler. Merci d'avoir nous commenté l'émission. Merci de massa. Voilà. Joli bolebe, na Pessimbote. Bon, voilà, il s'appelle comme ça, Sergino Mabiala. Merci d'ailleurs d'avoir réussi présence. Merci. Et merci vraiment à l'hospitalité. Il faut. Parce que la famille aujourd'hui la patrie qui met il fallait au kota kaka voilà il fallait au kota merci beaucoup merci beaucoup merci c'est ça la famille au babin la famille pena yango Sergino Mabiala azaki na programme te makoti tout solo la kaka solo li merci na yo vraiment na ningo pesi biso opportunité merci na mandeko batali biso merci na Patrick Meka Ombre Jaune merci na Papa Yoyo merci na Fumu Fumu Gimbango todo c'est là yo meka yo déjà dit ma tête zéro échec voilà merci d'Alain Salambi merci na Rémi Salambi merci na tonton Jemo de Paris tonton de tous les Parisiens merci na bandeko nyonso bantouraka biso o ba pesa biso conseil bien il est le Cambodge to pression beau théâtre que cette émission est ça na biso bye bye au revoir.